Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na bino yango yo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Mbote na balandi nyonso ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple to funga basa ngona miso pona kota sabino ko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki tour à tour mercredi 11 septembre na cité ya Union africaine Bruno Yapande ministre ya centrafricain ya administratif du territoire pe président ya conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Christian Bosembe pona koyeba oyo basolola ki bolanda reportage ya héritier Mapindem. Mercredi na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki Bruno Yapande ministre centrafricain ya administration ya territoire ye azali émissaire ya homologue na ye centrafricain Faustin Archange Touadéra ye ayaki kotalisa volonté ya République centrafricaine ya ko s'inspirer na modèle électoral ya RDC. République centrafricaine balingi ba s'inspirer na République démocratique du Congo pour na réussite ya élection na bango oyo ezali prévu mbula oyo ndenge Yapande atalisaki ba question électorale à part yango chef de l'État a bengami lisusu pour na ko aborder tout ba abordaki ba sujet oyo ya coopération bilatérale entre deux pays, démocratie et l'ongona défense et sécurité. Avant wana, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki le même mercredi na cité ya Union africaine Christian Bosembe, président ya conseil supérieur ya audiovisuel et de la communication CESAC na mokuse bayaki kolobe la nécessité ya kolongola bosoto na ba média na République démocratique du Congo. Selon Christian Bosembe alobi popularisation tobo komi ebele na ba réseaux sociaux ebele bazali ko participer na ndenge ya mabe na ko bebisa mers pe ko bebisa mosala ya presse na République démocratique du Congo. Liboso ya makambo oyo président ya CESAC Christian Bosembe a présenté na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plan ya régulation ba médias traditionnels et sociaux. Christian Bosembe a exposé et paye à président de la République ba piste ya solution pour na kokomisa bopeto environnement médiatique ya République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Suminwa a présidé que mercredi 11 septembre 2024 réunion et restitution et mission et service et Fonds monétaire international FMI na mokuse na RDC beaucoup tani o salamaki na primature na présence ya ministre et budget Emebo Juppé ministre et finance Doudou Fouanba. Reportage ya Nathalie Kaila.
Premier ministre Jide Tsumino Tuluka a présidé qui mercredi 11 septembre 2024 réunion et restitution et mission de service et Fonds monétaire international na République démocratique du Congo. Beaucoup tani oyo et salemaki na primature na présence ya ministre ya budget Aimé Boji, ministre ya finance Doudou Fwamba, Likunde, Libotai, délégation ya Fonds monétaire international et zali tango oyo na ville ya Kinshasa na mission technique préparatoire pour na koluka elongo na gouvernement baye bana kokoba engagement na cadre ya facilité élargie à crédit FEC na mokuse. Objectif mosusu ya mission oyo ezali ko conclure programme na lutte contre ba changement climatique. Bosimba ke na réunion oyo ba discussion et salemaki pour ma priorité essentielle ya gouvernement lokola chef ya mission ya Fonds monétaire international ya RDC Calixte Aoposi ye atelisi ke ba échange oyo et permettre bango pour na kosala état des lieux ya ba dossier stratégique ebele alobi bazana cadre ya mission technique awa na RDC depuis poste l'équipe pour na koza contact longo na gouvernement pour na ko discuter na requête ya ba autorité ya RDC pour na ko continuer engagement économique et financier et longo na Fonds monétaire international oyo ezana dévolé na ngambo mosusu ko facilité élargie ya crédit pe lisusu volé ya ko supporter ba mesures économiques oyo ko contribuer na lutte contre ba changement climatique boye ba différentes facilités oyo et kozala négocier kalaté mission oyo ezali bongo koyoka pe kotala ndenge nini ba priorité ya gouvernement ezali elongo na Fonds monétaire international pona komema accompagnement na ye ndenge Calixte Aokoposi atalisi na ngambo mosusu ba priorité ya gouvernement congolais ezali sécurité intégrité territoriale kotonga banzela assainissement ya secteur ya finance publique nyonso ezala ki exposé na mission oyo gouvernement atalisi engagement na ye kotambusa malamu ba initiative ya développement na mboka ba discuter ba priorité longo na gouvernement ndenge ba kotia yango na cadre ba négociation pour na programme ya sika gouvernement a insisté mingi na importance ya ko assurer sécurité na mboka importance ya ko réaliser ba infrastructure structurelle pe lisusu ba na ko diversifier économie pe ko assainir gestion ya finance publique na ba discussion oyo ekuya ba kotala ndenge nini kozoba mesure pour na ko réaliser ba objectif nyonso ndenge chef ya mission atalisaki na restitution na ye lingomba ya Fonds monétaire international ba sepeli mingi pour na progrès oyo gouvernement ya RDC a réalisé ba talisi ke ba avancer ezali ya ko encourager ezali ko créer ba perspective moko favorable pour na poursuite ya engagement et longo na FMI RDC ba pasaki le sous en revue situation économique bango ba talisi croissance oyo ezali ma ya malamu bango ba monike et ko continuer pour ensemble ba mesure nyonso oyo ezomaki na banque centrale ya Congo bosimba ke esengeli gouvernement ya RDC asilisa 6 mois ya juillet uti koleka 6e mois ezali bongo na sima ya revue ya programme triennal oyo ezali soutenir na facilité élargie ya crédit elongo na FMI achèvement ya programme oyo ezali bongo ya liboso na ba relation entre RDC na Fonds monétaire international yango ekumisami mingi na institution financière internationale pe ezali na kotalisa preuve que changement ya paradigme oyo ezali opéré et pas ya gouvernement ya RDC pona oyo etali lutte contre le changement climatique gouvernement souminois à prévoir na programme na ye pilier 6 yango ekota en place ba mesure moko solide pour na ko permettre RDC à jouer rôle moko ya makasi na oyo etali ba discussion internationale na ba changement climatique pour na ko tirer partie ya mécanisme oyo ezali approprié lokola ba crédit carbone na ba recette oyo ekozala orienté na lutte contre la pauvreté. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukusi a pesi message pour na koyebi sa population nyonso ke ba duplicata ya ba carte de lecteur ezopesa ma déjà na ba antenne na bango bolanda ba précision elongo na Stéphane Skandepe héritier Mapindemi. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse azali koyebisa batoke ndenge article 27 ya loi numéro 04/028 ya le 24 décembre 2024 oyo elobeli identification pe enrôlement ya électeur na République démocratique du Congo après ba opération ya révision ya fichier électoral. Commission électorale nationale indépendante a talisi ke ba duplicata ezali kopesama na ba différents antennes na ye yango ezali bongo délivré boye kaka na ba antenne ya Seni oyo ezwami na ba chef lié ya chaque territoire na ba ville boye pona oyo etali procédure ya kozwa duplicata pona oyo abungisa carte de lecteur na ye ezali bongo boye. Commission électorale nationale indépendante alobi électeur nyonso oyo amonike aza na carte de lecteur te
azana bosenga ya duplicata esengeli akende opai ya officier ya police judiciaire OPJ na mokuse oyo akosalela ye procès verbal ya bobungisa carte d'électeur na ye. Boye se présenter na antenne ya commission électorale nationale ya indépendante et sikaye avandi pour na asa l'inscription akoya na procès verbal oyo ezali kotalisa ke abungisa ki carte d'électeur na ye. Na sima akobengama pour na ko remplir formulaire ya demande ya duplicata soki chef ya antenne et pas wapi ye azali délégué a confirmé que azalaki inscrit na moko ya ba centre d'inscription oyo commission électorale nationale indépendante a fongolaki. Boye délivrance ya duplicata ya carte d'électeur ezali bongo ya ofele na niveau ya ba antenne ya commission électorale nationale indépendante. Namasolo Mosusubo Simbako, ministre provincial ya ITPR Alain Chilungu a visité Kiba site Belé, Oyo Missa les Osalemana cadre ya opération coup de poing. Reportage Nathalie Kaila. Ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics à ville ya Kinshasa, Alain Chilungu, a celle qui visite Bisika Nyonso Basit Oyo Misala ezali Kotonga Banzela, Kokure Bakanivo, Pe Rivière ya capitale. Pe Nanzela azalaki ko sensibiliser population pour na babate la misala o ezali ko salema pour na intérêt na bango pe atalisaki na bango ko bwaka bosoto na ba rivière nde ezali ko créer ba inondation surtout na mvula ndenge ezali ko zonga. Gouvernement provincial ya Kinshasa na lisungi ya gouvernement central bazali ko sala makasi pour na kokire ba kanivo pe ba rivière ya capitale na cadre ya programme ya coup de poing ya gouverneur Daniel Bumba pe Kotonga Banzela de ministre provincial ya ITPR Alain Chilungu akiteki na avenue Wangata et pe wapi nzela ya béton ya 2 km esengeli etongama ezali projet ya Kotonga boucle ya Wangata isoke hôpital pour la corrélier Gombe, Kinshasa pe Lingwala, o ezali relancé na gouvernement provincial Nanzela ya ministère ya ITPR. Et sali au total 3562 mètres ya nzela. Ezalaki avant ya koleka na rivière Mososo na première île Limité, Sokopao, Tina Forgeron, toujours na commune ya Limité. Partout à l'Ekaki, azanga kite na ko sensibiliser population, ba éviter ko boaka bosoto na ma rivière, baba tela oyo etongami. Population na ngambo na ye, azanga kite ko talisa esengo na ye, pe alobaki bui. Merci beaucoup na gouvernement na biso, na gouverneur to sepeli loko abandi musala malamu nzamba pambola ye APCP makanisi wana a continuer nango. To sengi merci. Na sepeli makasi ministre travaux publics na initiative asali pour na kolongola biso ba salita we bando nyoko la biso fond bangungi ba malaria solo mais minute onde te sokan botala ma yekita à l'aise en tout cas biso nyonso to sepeli makasi merci bon seli biso bo biso pe to sala kebelo bango ebeba te to sepeli makasi ne bolongola se ba salite. Nabako ebele ya ville province ya Kinshasa, gouvernement provincial, Nanzela ya ministère ya ITPR, balancer misala ya kokire bakanivo, pe ba rivière. Après Mososo na Sokopao, eza pe na rivière Gombe, ko banda na Wileri, ti na boulevard du 30 juin, bisika misusu, lokola awa na district ya Moamba, misala ezali kosalema na maboko, ezali ya kokire bakanivo, kolongola basalite, pe mabele. Awa bakinwa nyonso bakoti na mosala na nzela ya bastructure oyo ezali ko recruter pour na kosala mosala na moi pe na butu. Association des épouses de policiers pour le développement AEP de Namokuse va organiser que jeudi 12 septembre 2024 cérémonie à remise ya ba brevet na bana ya ba policier oyo balanda ki formation professionnelle na esthétique art culinaire coupe couture na alphabétisation nyon sur les cas qui na centre sportif ya judo ya PNC Edi Imbani héritier Mapindemi. Centre sportif ya judo oyo ezwami na commissariat général ya police nationale congolaise na commune ya Lingwala eyindaki na ndenge ya kosakana te pour na cérémonie haute en couleur oyo bozali komona association des épouses de policiers pour le développement AEPD na Mokuse ezalaki nde milulu kitoko pour na ko remettre ba brevet ya formation professionnel oyo et pesanaki depuis mikolo eleki pendant ba mois et pas ya bana ba policier ba yekolaki esthétique art culinaire
alphabétisation coupe couture pe bongo na bongo sombele suka ya bisanga ndenge kaka tomesana koloba mokolo ya suka ezalaki nde mokolo ya koyeba nani atangaki te tomonaki na milulu oyo présence ya représentant ya vice premier ministre intérieur oyo azwaki pe maloba tomonaki pe représentant ya ministre ya genre famille et enfants tomonaki pe yemoko présidente ya association des épouses de policiers pour le développement Mama Teresa Alongaboni yepe azwaki lisusu maloba pona ko féliciter bana nyonso ba policier na ndenge batalisaki volonté pona ko yekola pendant autant de mois bazalaki au total 41 lauréats mobimba oyo bazwaki formation et yaki tour ya remise ya brevet et pas ya 41 lauréats oyo batalisi volonté na bango pona ko yekola formation professionnelle enfin ke bakoma utile na société remise ya brevet et salemaki tour à tour et pas ya commissaire général, il y a police nationale congolaise, Yemoko général Alongaboni, représentant il y a vice-premier ministre intérieur, représentant il y a ministre et agent, famille et enfants, représentant il y a vice-ministre il y a affaires coutumières, pe bongo na bongo, bangonde, ba pesa ki ba brevet et pas il y a 41 lauréats. Et souka ki wanate, bazwa ki pe ba cadeau ya ndenge na ndenge, oyo ezali kotalisake, esengeli ko encourager bango, po na ndenge batalisaki volonté ya koyekola mosala. Nasuka ya remise ya ba cadeau pe ba brevet, yemoko présidente ya association des épouses de policiers pour le développement azwaki maloba Mama Teresa Alongaboni atalisaki esengonaï. Ka bana ba policier ba fille mère ba bana o batanga te et puis topesa ka bana misusu cours ya esthétique na art culinaire na coupe couture de to lakisaka bana. Du coup bana basala ka 6 mois de formation et puis 6 mois ya stage. Yango arte komina suka formation de tozalaki na bosenga topesa bana ba brevet et voilà topesi bango ba brevet tozalaki na 7 lauréates au bazu ba brevet na bango et puis ils ont reçu un petit rien de la part de l'association comme cadeau comme encouragement. Na ngambo ya ba lauréat bango pe bazangaki te kotalisa esengo na bango na ndenge ba komiti na suka ya formation. Et loko na koloba eza d'abord merci loko aliboso pour na initiative oyo ya ko sangisa ba jeune fille non seulement ba jeune fille même ba maman pour na ba ya koye kola ba apprendre koye kola ezaka na sukate eza pe na acheter donc tunyo soza na opportunité na ko inviter mingi ba jeune dame ba jeune maman communauté féminine surtout. Nangambo ya coupe couture toujours na complexe scolaire maman pemba école ya fondation Norombo ba élève ba visita ki ba atelier ya coupe couture pour na komesana na yango ndenge madame na bango a expliquer ki na micro ya Ladilan baza bana ya deuxième coupe couture toy ana atelier ndenge ban déjà toza na deuxième semaine ya rentrée scolaire mais pour na biso eza premier jour oyo toy na bango atelier pourquoi on a une réalisation, mais il y a des anciens élèves et les nouvelles élèves. Il y a des nouvelles écoles, vraiment atelier pratique atelier ndenge Canada. Et ça peut des difficultés dans l'école atelier qui vraiment passé. Donc il y a un premier jour to préféré il y a même bango nyonso même ancienne na ba nouvelle to même bango na télé to lakisa bango nyonso o le kanaka na ba machine na télé na biso avant to passer na réalisation. Yango moni biso toza a na kati tozo lakisa bango parce que to ki ko passer jamais na réalisation sans pourtant ko lakisa ba élève ba connaître que il y a de telles parties sur la machine à coudre, il y a de telles sortes de machines à coudre et na ba partie oyo esengeli na bango ba yeba na machine pour que tant ba passer na réalisation ba réaliser bien ba sala ba babisate pardon ba babisate ba biloko ezaki ya mitie comme canette ou boîtier na machine. Donc pour passer na réalisation ba réaliser très bien sans erreur parce que bayebi déjà que ba partie à machine esengi boye enfilage à machine esengi boye yango moni biso toza na télé. Bon pour un visionnaire de l'école ou bien visionnaire ya CS Mama Pemba une fois na koloba merci lisusu parce que na confiance pour ceux qui to ça qui musala bien té année passée ou bien to ça musala bien té troquer comme on na lisusu na bilili leloté
donc soki tomonani eza par rapport ya mosala na biso nde ezogarde biso mpe par rapport ya confiance oyo apesaka biso yango renouvele yango lisusu année oyo yango tokutani mpona osenga nzambe abakisele mikolo ebele akontinue kopesa ye sagesse oyo ezangaki abakisa sagesse ebele mpe akontinue su kosala bamakambo oyo nano asali te akoba kosala. Toujours na complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation ne rombongo pour la session maternelle banesi babandaki déjà na encadrement kitoko ya ba madame na bango bolanda extrait oyo Ladilandu asaleli biso. 2 semaines après rentrée scolaire, na complexe scolaire Mama Pemba, kuna ndenge calendrier ezalaka respecté, école ya fondation Nerombungu, na cycle maternel, bana bazali kotanga déjà kitoko. Na 2 semaines ya pamba, bamatuere oyo madame bazali kotangisa bango, ezali kotalisa ke formation na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, ezali ya kolobela te. Élèves encadrés dans madame na bango ba pesi bango ba salle de classe ya kitoko bien aéré bazali kotanga bisika na bango moko botala bino moko modèle ya enseignement oyo ezali kopesa ma awa bana ya maternelle bazane sengo awa éducation de base ezali vraiment ya qualité ndenge kaka bokoki komona ba poème ba récitation pe biloko ya ndenge na ndenge ezali déjà maîtrisé ndenge bino moko bozali komona. Boyena complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, ya kosamba ezate, ezwami na avenue Bantandu quartier Bikanga na commune ya Kisenso, et pa iwapi enseignement ya qualité. Mama, papa, ozana mwana yo, esika ya kotinda ye, abanda cycle maternel, ezali kaka, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, bino moko bozali komona, oyo ezali kopesa makuna, bekol ebele, bazana niveau oyo te. Maladie à pox ou variole de singe commis déjà à Kinshasa, la prévention d'une population a coquille que ça la pour éviter pour réduire maladie. Nathalie Kaila. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete bosimbake pour la prévention ya transmission mpox bosimbake pour na ko éviter transmission mpox esengeli kosokola maboko pamba peut utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox pour éviter contact na ba liquide contaminé c'est-à-dire makila salive topé soyi sel topé kaka masuba sperme sécrétion vaginale pe surface nyonso oyo ezali suye na maladie oyo bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté ko éviter ko manipuler banyama o bakufi bango moko tope o bazali ko présenter maladie oyo ko éviter bato o bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pour na kosala enterrement pour bazala sécuriser ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel vaginal anal tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali observer ba mesure d'hygiène oyo okozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié.
nécrologique bolanda lecture na yango na elongo na héritier Mapindemi. Famille Bonsei bazana mawaya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana mama pendeko na bango na kombo ya mama Bonsei Esther yo ya kufaki depuis mokolo ya jeudi 5 septembre 2024 na hôpital Mama Olive oyo ezwami na Kinkole na commune ya Nsele na sima ya Bokono. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 13 septembre 2024, nde veillée mortuaire ekosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Bénédiction numéro D na Mpasa na commune ya Nsele. Référence arrêt Chisumpa. Samedi 15 septembre 2024, nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Mama Olive toujours na Kinkole na commune ya Nsele. Bongo bokundami ekosalema na nécropole Nsele Bambu oyo ezwami na commune ya Nsele. Na sima ya bokundami, bain de consolation topé rafraîchissement ekopesama toujours na lopango ya Libota na avenue Bénédiction numéro D na Mpasa na commune ya Nsele. Référence arrêt Chisumpa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Esther Bonsei. Botabaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple soki bosepela ki na édition ya lelo boloba merci na équipe mobimba oyo ekubaki édition ya mokolo lelo. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Et vous même massif, 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, bah, qu'est-ce que comme à 20. Et même on peut quitter, bah, donne-nous Sénéli 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino, vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Je sais qu'il y a une agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion à Sika, avion Motouya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé na Congo, en tout cas Tola li pongia ba bébé. Vous avez conseillé na ba ya CA pour envoyer des oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter baba ki sabilo kwa boyeza na ta misato. Pour 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko zalaise mo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musu basukela awate baba ki sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutazana bitabe amona ndenga kotinda ya CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.